Mbote balandi ya Congo Lokole news.com elongo na bandeko na biso ya 3W Lokole ya Congo place o bazali kuna na Hollande na Pays-Bas. Donc sortie officielle na bango kala mingi te ezale 11 octobre bobando mona ngai Mariam Mafolo kuna na kati ya Lokole ya Congo bobando mona pe mama Gidil Bisengo kuna na kati ya Hollande na site ya 3W Lokole ya Congo bobando mona biso kuna tozo sala émission na Congo Lokole news.com et na Lokole ya Congo.com. Lelo Congo Lokole eza ya kotambola kotuna ba imboka bato opposition bazo bimana nzela le 27 septembre ba boy non à la révision constitutionnelle yon tozo ke kotuna ba imboka totuna bango ndenge bandeko yo opposition bazai kotambola pona ba boy ba changer mibeko likonzi eza malamu to mabe to yoka ba imboka mbote papa mbote mingi mama. Le 27 septembre 2014, opposition est à la marche non à la révision. Bon, d'abord, opposition, c'est quelle opposition? Opposition, il y a moniato, balière mbongo, bako sa peuple, ou bien opposition, il y a nini wala. Ba parti nini? IDPS, parti à papa Nabiso Tshisekedi, parti à papa Kamere. Il y a des Jean-Claude Mbemba, des partis nyonso, il y a des PSO basangana, des partis nyonso basangana, basala union. Pour basala bomoko, on est au marché le 27 samedi. D'abord, ngaine na lo baboye, nazali Tshisekediste. Pour na union wana, na yebi angote, parce que dernière fois Tshisekedi azaki na Kinshasa wana Congo. Message moi est passé que non IDPS a sali alliance na ba INC Tshisekedi a sengaki na directeur à cabinet na actuel directeur à cabinet na ayebi sa secrétaire général a démentir makambo ya union wana IDPS a na union na parti mon côté na Congo nde toza oloba boye toza na union na parti mon côté de deux marche yango eza pona nini marche yango na ya nini biso IDPS toza na opposition te biso toza kozela to récupérer pouvoir na biso to ça la marche ya makambu nini est-ce que l'air Kengo a lobby kuna na palais du peuple que pas de révision en constitution Kengo a un pouvoir révision en constitution ça concerne mingi bangot pour la position na bango ba otika na pouvoir peuple mutalobi na ya loba bon Kabila président de la République akendaki na ONU. Non, réunion babengai bango na États-Unis dernièrement ah. Makambu baloba ki na e pas de révision en constitution makamnyo so wana. Eza po bino bosali marche te. Batika otungisa peuple congolais baloba marche wana cause nango bazo sala ya makambu nini. Baloba cause nango vraiment ya makambu nini eza ya makambo ba koloba wana te. Alors ngai na yebisi bandeko na ngai ya IDPS ba bima marche wana te parce que Tshisekedi aloba na biso ke tout ça qui moussala malamu te voter a comme président de la République. Yoka président Tshisekedi aloba na biso to sali malamu te voter a comme président de la République. Biso to sali ba droit au sa ba marche wana te. Marche ngo pour bit nini? Hein? Ko sangisa biso ba INC le loi ya sangana biso. Hier na 2011 aboya ki atelemela ki Tshisekedi. Atelemela Tshisekedi caméra atelemela Tshisekedi ke yé azap aye na la carrière na opposition te yé mutaza na opposition biso za na opposition te asa la lit na yé moko atika osangisa biso na makambo na ye biso to yebi makambo wana te biso. Merci mingi maman.
Bon, en tout cas, dans la situation, Bissonio Sotosa vraiment confie devant Yango, on ne sait quoi dire. Pour réviser la Constitution, je pense que non, c'est aussi dans les droits, c'est légal. Mais le problème, pourquoi seulement Bakoki qu'on réviser la Constitution, le pourquoi d'abord, et puis le comment, et puis quand. Pourquoi seulement Basala on a Nengoana, quels sont les intérêts qui sont en train de retrouver derrière ça. Moi je pense que non, l'intérêt devait être donc le peuple. Donc ceux qui seulement les politiciens, la opposition comme de l'autre côté, il y a majorité, ils peuvent être vraiment humains, ils devaient placer au centre de leur action l'intérêt de l'homme congolais. Et je pense que non, jusque-là, donc on ne sent pas l'intérêt de l'homme congolais dans tout ce que les gens sont en train de faire. Mais j'aimerais quand même dire, c'est bien beau tout ce qu'ils sont en train de faire, mais qu'ils sachent qu'il y a un Dieu dans le ciel, un Dieu qui a créé toutes choses, auquel ce peuple congolais est en train de crier. Un des 4 matins, il fera justice donc à ce peuple. Quand on en marche, bon, ça dépend de leur obédience, et ils pensent comme ça qu'ils doivent faire la marche. Je pense que non. Ce n'est pas aussi mauvais que Batouba, ça la marche où ils démocratique, revendiquer droit moko où ils nani commun. Et pourvu que donc de l'autre côté accepter bango. Nous savons comment la manifestation dans la réprimandée soit pas nabiso bon. Et nous exhortons qu'il y a des partis en opposition, en tout cas je continue à insister, au cœur de leur action, il faut que ça soit l'intérêt de l'homme congolais qui est aujourd'hui en train de souffrir, qui est abandonné presque à son sort. Donc j'aimerais dire, peut-être Nako Koshite, je suis un informaticien, tu vois quand il y a un virus, quand il y a une machine, et que s'il y a 2 antivirus dans une machine, alors qu'il y a le virus qui est en train d'entrer, les 2 antivirus sont en train de se battre, la machine ne sera pas protégée. Donc il faudrait que non, à un certain moment, que l'opposition est de l'autre côté, qui se mettent ensemble et voir la destinée du peuple congolais, voir donc l'intérêt du peuple congolais, et qui fasse quelque chose allant dans ce sens. Sinon, je continue d'insister, il y a un Dieu dans le ciel qui se lèvera un jour pour prendre la part des faibles. Donc c'est ce que je peux dire. Eza malam. Soki batamboli na lolenge ke babongisela biso mboka eza malam. Mais soki batamboli na lolenge ya bango moko na ebite. Mais soki batamboli pona tina la population eza malam. Yo marche na yo okete. En tout cas, on est mambo nzambe. On est mambo nzambe. Pendant to komi samedi te. Soki tokokende, soki tokokende te. Konde bato opposition nyonso bango nyonso basangani bazotambola elongo. Tomoni ke makambo malamu ezala bien bakobebisa. Mpo na ngai namoni okwa basangani bango nyonso eza malamu. Bakotambwisa ndenge esengeli. Eza malamu mpo na ngai. Basala nde likambo oyo ekozala mpo na peuple. Non pour na bango. Puisque to yaka kaka mbango ndenge na l'air bato bako soutenir bango après comme que pour na ba poche na bango intérêt à bango personnel. Mais ce que za pour tina mboka mobimbe ezale sengo malamu. Merci. Nini moko ya biso na Kinshasa na Tongo balobi bayokani te bazui compromis. Société civile na plateforme ya opposition. Il paraîtrait que la société civile qui est opposition lobby que bayokanaki que point sans ezala là où banda ti basuka na palais na assemblée donc na palais du peuple. Mais opposition lobby non point sans il faut pas qu'il nous souka na victoire. Donc il paraîtrait wana déjà comme à l'ordre dispersé. Donc ça ba que bon donc ça sert à rien. Donc que ça ba que en bloc donc société civile opposition bah on y surtout wana eza acquis des causes vraiment. Mais déjà soyez déjà babandi déjà bon il n'y a jamais eu de fumée sans feu donc oh ezolo bama déjà dans l'année on a top Congo na Tongo donc top Congo appelle si déjà que divergence ya ba idée donc monique on a retrouver compromis. Gouverneur attendez c'est un avantage na il y a une majorité présidentielle, il faut pas luka
place où baro kendel, place où eko bouger. C'est ça. Oh, baza na réseau bako bandele soute. Bako bandela te. Oh, bako bandela te. Bongo bolanda Louis Michel te. Alors bi révision constitutionnelle et kokai ko salama une année après ko élaborer ngo. Donc après une année donc ils ont un avantage à majorité. Les londe ba moni ils ont la majorité, ils ont un avantage te. Ça sert à rien. Bako réviser ngo te. Hein? Toza na ville courir zate. Bon, ils vont continuer à gérer jusqu'à quand. Courir zate na za sanctionner mutu te. Mais courir zate tout dans barrage bonia. Mobile mbongo. Nzongo. Inga 1, 2, 3. Tous les partenaires, ceux qui plus de 10 000 partenaires, mais c'est une solution. Il ne faut pas sanctionner. Donc, merci maman, esa initiative est bien. Il faut opposer un peu toujours. S'il y a problème, les alliés, pas méga kobima. Dans cela, mokile au monde même yé mo mokonzi mboka au monde kino. Likambo toni to sala, en tout cas population va se payer na ngoti. Batu ba se payer na ngoti. Batika. Mais opposition on peut tozo yoka ba mususu bazolo bako IDPS bazate ba mususu IDPS bazali tozo comprendre. Opposant ba nani bazo bimalanzela. Tozo comprendre. Bon IDPS kuna tom to ebiye aza en tête. Mususu bazolo IDPS ezali, mususu IDPS ezate. Il faut qu'on s'engage. Mais babi IDPS ezalité. Oui, ça c'est vrai. Il faut les aller. Il faut IDPS s'associer na batunaye ba opposant pour ça union fait la force. Ba politique ya kala wana kozala individuel de ke makamuka ya yomoko olingo sangana baninga te za politique ya kala. Zon point. IDPS il faut ba osangana batu, ba osangana baninga pour ça la force. Partout dans le monde, même les États-Unis, ils sont les premiers puissants du monde. Individualité, ça l'a été. Vous comprenez? Deux hommes union fait la force. Il faut que nous sangana baninga, bosangisa mayele, bosangisa force pour combattre les cambos et besoin. Vous comprenez? Les attaques il y a le baga qui non ah ngaite nga osangana bangote, oh nga kuna okutana bangote, oh nga osala bote. Bwana eza ba politique wa kala. Batika politique wana bakutana bango nyonso surtout basangana basa la force moko pour combattre loko bazana ngo beso. Est-ce que des ceux qui bosali marche wana est-ce que monde qui change mais kozala bon marche makabo ezala ndenge ezala bandaka non marche changera nango toujours échangera toujours ba donner partout dans le monde ati basala la marche même ceux qui peut-être marche ont changé peut-être le président waza dictateur sont pas pays ça la démocratie. Tant que la population a des likambo, basali marche. Alors il faut catégoriquement président il faut au Congo. Il faut que changer. Mais tu éviter ceux qui n'ont pas boya marcher salement ou b bako ignorer ango ou b bako tala même pas na miso. Moi peut-être que ça est sous démocratie c'est comme dictature. On va comprendre que opposant à ça peuple ou bien opposant à ça membre du parlement. Ceux qui opposent à ça membre du parlement, à ça makasi na parlement, aluka ayebisa na peuple et loko ya lingi. À la parlement d'abord, à s'opposer, à y na cité, à accueillir que le peuple pas azali, ayebisi peuple ngai naza opposant, tala eloko na lingi boye, mais gouvernement azo ke la ngaité. C'est le peuple de Moutou qui a manifesté, mais il y a des opposants à manifester. Opposants à Kassine fait ça dans le Parlement. Opposants à Zongue pas à peuple, à ABC peuple, Bima Libanda, Ganga pour au gouvernement, dans le Parlement, à Zoke Langate. Voilà. Mais il y a un marché, mais le gouvernement a un pour les gens, il y a un bois. Donc, au bureau de Kinshasa, Bilobela Mwanza. Mais question de la constitution, pour nous, ce n'est pas encore le moment. Le gouvernement a 2 ans. Au moins, l'opposition a Asala contre le gouvernement. Asali projet naye, a lobby et loko yalingi, a yebisi peuple, la constitution, l'article ezaboué, la loi ezaboué. Mais la loi obsote au moni,
parce que la constitution nous surtout ya mboka ba changer yango, mais il faut que luka eloko li ko changer. Tant basala qui constitution ezala qui na système il y a 1+4. Sikoyo ezala qui intérêt ya bato bazali qui na l'air wana il y a 1+4. Na majorité à tango wana. Omoni sikoyo majorité est changée. Opposition il faut aloba ba elo ni ba ko changer na constitution. C'est pas tous les articles. Mon article msusu le roi neti peuple a se retrouvé na banini wana baloba ki Congo eza soki na combien de provinces et comme na tel nombre de provinces on va benga kani mais ti lelo elo moyena ne salemité wana sikoyo faut ba salele yango ba ko changer on a kata constitution donc ba province et salama sika ba gouverneur te et ba nakate et vandaka abebo. Nazo exemple biso na ba Congo eza uni mais katanga ba katanga ndam Kivu ba katanga ndam ba province ba diviser yango est-ce que eza mana utilité OK tant flamand azalaka ba mboka ezalaka munene ba province ezalaka muke ba lobi ça la fédéralisme il y a on a bilo ba ko changer na constitution mais mususu ba ko changer te eza likambo ba yokana ba parlementaire ba yokana ba onde ba tosala ba loi biso peuple to voter référendum ata ba gangi ba mati ceux qui majorité a gagner kaka wana ba ocha oneza bilobela mwanza voilà. Merci maman. Tokomi na suka ya reportage na biso boyoki ndenge ba imboka ba uti koloba pona marche ekozala lobby le 27 pour lelo tozala le 26 et ozala lobby le 26 tokozala wana Congo lokole akozala wana kozula bino bilili donc Congo lokole na lokole ya Congo bakozala wana ato koti na lokole ya Congo okomona mama Mariam kuna mama Gidil kuna ato koti na Congo lokole news.com okomona biso toujours kuna tokozala lobby na marche wana ya opposition bokozwa bilili na pesi merci ebele et pas papi et wale yem tazuba image oyo na pesi merci na Gidi Bisengo ene mtazali numéro 1 ya Congo lokole news.com na pesi et pas parti kitsala yene mtamonter yango na pesi bambote ebele et pas ya Placide de Jésus et suko zakuna na Pays-Bas na Hollande na pesi bambota trop na yebiso kaka courage tambusa lokole ya Congo kitoko yo momona nga mama Gidi ndenga tambusa Congo lokole news koto na kindenga avansa masolo yo pe kuna place ozana Hollande kuna vandisa lokole ya Congo vandisa pe masolo kuna e Simba na pesi Philippe Kutusonga na pesi mbote esikoza na pesi Floriba le komboso mbote belé na pesi bino bat bolandara biso na www.congolokole-news.com na pesi bino mbote na pesi Patrick Lema esikoza à Londres na pesi mbote belé na bosanité Gojo le véritable British na pesi mbote to mona ina mbala sima na reportage